ya bolingo ya biso ka bokoko na Congo na biso mobali so aza mutu likolo po fa ntie mwa toko atiki koto basalelaka atie na lisoko yangwana apa awa na likolo na ye nzoto mobali neza lokola eloka mwa mwasi ali mwasi kilo bakisi na nyonso eza to bando tiela papa biloka kolia papa omona ozala bien partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi la patronne. Yvonne Niandabu. Yokala na Congo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site. Salut monde entier, salut de partout vous nous suivez, c'est grâce à notre site www.imageacongotv.com. Donc nde bozokutana ngana bino na kati ya émission na bino ya Fongola Masolo eza présenté na ngamoko Paulita Benz. Donc quand na zala ngamoko te nazaka toujours accompagné na invité na ngai azali boromo na ye. Mais déjà na pesa mbote bino nyonso bat po vandi déjà devant ba poste téléviseur na bino et pourquoi pas na dans ma caméra na mona yemoko Yvonne la patronne na mama konza bilelo yemoko masolo na maboko. Donc Clément eza bien te awa nazana invité na nga kombo na ye mama Annie na mekosola na ye akomeko bisa biso nini ya zali pelo ni asala parce qu'il y a traduit praticienne na mingi olobate yemoko nde akomeka ko expliquer biso nani ye azali. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonne santé. Tu vas bien? Maman ni te kotala yo pona attention ya ba téléspectateurs na biso soki okopesa biso ma présentation mukie to ba maman ni azanani maman ni asala nini parce que toza déjà na marché Gambela donc toza awa pona mbula nde toza place oyo mais maman ni ameka un peu ko expliquer biso nini oyo asala ani maluka nateka na Gambela apa koteka na thérapie hémorroïde ba faiblesse sexuelle ya mibali na basi hémorroïde so esali mwasi makasi omona libolo ko koma polele to bakiso na opesa esoka bandi o utiliser ngonde ayoka bien na mibali soki hémorroïde ele makasi nzota mobali ekonda akoma ba faiblesse moyo kokutana na mameza te bakiso nde na opesa esala a part wana na thérapie to sala pe bakisi ya bolingo ya biso ka bokoko na Congo na biso mobali so aza mutu likolo po fa ntie mwa kimia mibali bazaza mbongo pona okabela mwasi kilo bakisi na nyonso eza to bando tiela papa biloka kolia papa omona ozala bien. Bon à part wana na thérapie o muto mbasu o nini na traitaka ya wana kana lobi. Merci maman Ani et je pense que bandeko bola na biso ba comprendre nani azali maman Ani mais maman Ani na yo ki o épingler penza ba point ebele mais na ba point o yo épingler to ko développer moko mata to zonyo sote mais moko pour na attention ya ba téléspectateurs na biso na yo ki o lobi mingi pour na basi. En fait, c'est mingi ba problème mingi mibali mingi ba bois qui la rende basi moi c'est basi pas problème mais ara moi si au faux chéri moi si au boemi ma be mususu pe utare pas mibali mingi bazaka inconscient nango maintenant au rebisa biso eloko nini o esala ke non basi bazala polele ou bien eloko nini provokaka hémorroïde pas basi. Bon eloko provoka hémorroïde pas basi nous suis eza biloko toliaka à part biloko. Bon moi si mususu alinga mobali nzota mobali za munene bon excès kokutana mibali ba nzoto eza minene nzoto wa nzoto telikate wana nde soki leki munene ofongola mwasi nzoto akomosala bagazi ya liboso na biso basi omona ya wana esala ke mwasi nzoto eza poleli. Eloko esala bongo cause nango eza dimension ya nzoto mibali ndongo lobi ou bien kaka biloko kolia nde sala bon mingi eza biloko ya po mutu musu aloba ke so na lie loso na komo sentir na ke toilette na sa makila so na lie kwanga na sliere na sali toilette na sa makila yango toloba ke eza biloko mususu kolia so ke sepeli na nzoto mutu te epesa hémorroïde à part wana
bana basi mosusu balekaka mobali fo alali na ndenge nsima na lisoko atiki koto basalelaka atie na lisoko yango wana apa wana eloko mosusu mabe eza te. Tolobi tozonga côté mibali parce que eza ba mibali mosusu balobaka lelo pour lobi ozotraité pe faiblesse sexuelle. Oui. Mingi mibali mosusu balobaka faiblesse sexuelle eutaka na en fait soki mibali bazosala rapport mingi misu balobaka musala en fait musala toyebi te pour na compréhension ya bandeko baolanda biso soki ko expliquer biso cause ya kofanda nde bafandaka eyaka ndeni faiblesse sexuelle eyaka hémorroïde soki ele mobali makasi ekomisa mobali impuissant akoki okutana mwasi boye mosusu nzoto mobali otelema so akomi na posa kota elembi eza te opo nini ya mibali eza hémorroïde soki ele yango wana eprovokaka ba faiblesse sexuelle après temps bakotraite so bapesi kisi hémorroïde abandi komela nde akozonga normal nde mobali azalaka. Mais maman ni na biloko nyonso wana est-ce que ça na ba produit approprié okoki ko soigner maladie wana na côté basi na côté mibali? Bon ba produit ezali oyo tosalelaka neti oyo apembe oyo mobali soki hémorroïde ele makasi hémorroïde oyo so ele makasi ba poussière oyo soki akokaka komela kisi oyo biso osala te ya kotokisa akoki omela ba poussière oyo ozomona oyo na ofongola akoki osangisa yango amelonga ata na ti ata na sucre et osale bien soki azomela yango ekotraite bien. Si vous voulez traiter impuissance sexuelle ou bien traiter hémorroïde? Traiter hémorroïde. Après nde bakotokisa nzete ya kotokisa mpona kopesa ye makasi oyo ekotraite faiblesse sexuelle wana totokisa banzete kotokisa. Ebongo côté basi bon mpe baza na bakisi na bango? Basi mpe baza bakisi na bango oyo mwasi ekoki osunga ye soki hémorroïde esali ye makasi efongoli ye nzoto mwasi kisi oyo nde mwasi akoki koutilize arobaka ngo na liboso na biso basi na libolo ekokangama ebongisi ye nzela ezongi normal. Akoki mpe kobaka na nsima akozwa kisi oyo aotiango mafuta mbila abaki na nsima mpo baza hémorroïde eza mokongo soki mokongo ebongi nzoto nyonso ebongi yango wana. Bon oyo kaka ozomona oyo eza kisi hémorroïde eza mpe soki kisi oyo biso basi toutilize yango na temps oyo olingi osala rapport na mobali okoki ozwa yango osangisi yango na oyo omona oyo eza mpona kokanga eza kaka kotraite mpo hémorroïde tolobela ekotraite oyo na ka oyo ayebi ke lelo naza na rendez-vous na papa na okesi bana na papa po soki otiango na monoko eza sukali akoki ozwa yango asangisi yango wana abaki yango ti après 30 minutes ntango alongola yango sukali yani etikaka kosala na nzoto mwasi ntango papa azolala ye aoyoki sukali makasi. Mais maman ni nakomona biloko oyo eza na ba inconvénient te? Bon eza na inconvénient te mpo oyo eza banzete ya mboka na biso moko eza biloko eza importe te ezouta place mosusu te eza biloko oyo ya mboka na biso moko awa yango tosalela. Maintenant babil parce que balobaka ke nzoto mwasi elingaka bichacha te bimela te est-ce que kozaka infection te? Bon na wana infection eza te mabe eza so ekoyi biloko oyo eza baimporte neti biloko mosusu mpe totekaka nakoki oloba te ke moto atiango mpo eza mabe. Mais oyo eza banzete wuta bakoko na biso mwasi akoki obota mboka bamankima kolia ndenge ezalaka mwasi soki abebi baozwa nzete oyo ntango eza na ya mai batokisi yango balongoli balambi mwa fufu alie eke okanga ye na nzoto eza inconvénient moko te. Ok, mais maman ni na nebandeli ntango bandeki ko en fait nebandeli la présentation na yo toyokaki maman ni alobaki yo salisaka maladie ebele plus na basi oyo mibali wa satisfaire bango te dans côté financier yo osalisaka ngo okolasa biso ba produit ezali neti produit oyo toomona oyo eza banzete ka ya mboka na biso tosangisi yango bamélange nde ekomi boye oyo bazobenga awa azakala yango oyo tosalela mpona otia kotiela mobali so olingi mobali noake place mosusu te aza mobulu te mpona ofandisa papa kimia zakala na elakisa neti ifanda wana yango tosalela awa.
tozo comprendre eloko moko par rapport ya ba question na biso na ndenge aza ko expliquer mais maman ni tozo ebate eza na basi mususu bazara que non asengi mobali abimina mobali donc effet ko satisfaire mobali au moins que non mobali okangile motema te au sepelisa ina o nyonso ya kosenga maintenant mais quand peut expliquer biso to comprendre biloko wana te est-ce que eza kaka kozanga moyen ya kosepelisa mobali ou bien eza kozanga ba chance ya nzoto ou bien eza kanini bon musu peza moi ça okoka satisfaire mobali na ba besoin te tant mobali akeli banda kuna kuti mutu asepelisi soka za mbongo akokanga mtema ta opesa bon mususu omona eza mutu akotambola boeza ndenga famille na bango poto za boe mukileza ba réalité famille so mona bango bazaka mibali ya bien ba famille so pokuta bango bazaka mibali moka ya bongo donc ezo dépendre ndengi mutu na famille na bango mais oeza babiloko ya mboka na biso tozo salela par rapport makambo to omona basa mabala pe bazo sala msu mobile na za mutu likolo ko ali ko mona mwasi na libanda ti yango ko utiliser po aza po ça a garder bolingo na ye mais eza basi mususu ko mona elelo kitoko ba mbongo azabi otali mninga mwasi lubiti nzambe asara penza mwasi oyo mais oyoka mobali ba plainte ezala kaka mwasi na ngaboye eloko nini oyo ko lakisa basi wana po ba comprendre que non eloko boye soki na salele o meka mpe ko expliquer biso que non eloko so salele eza pona boye eloko eza pona boye bon belle musu apesa ba déclaration deni mwasi musu ko mone boye mwasi mais na kata nzoto na propriété zati mobali ando pesa ba déclaration na ndenge wana pona opesa bango conseil ko bongisa nzoto eza mabete akoki osalela bakisi oyo na olakisa musu défaut wana mona ke so na kutana mobali na tanto ko yoka libolo za mai bon mobali musu ako déclarer bongo na ndenge wana soko zo comprendre ke ozalaka bongo bakisi oyo yango wana okoki osalela ozo tie mpona kobongisa nzoto ebongo côté mibali oboka ko satisfaire basi te parce que za mibali basi mususu ko ratenga pena za planinga mobali nanga zala boye mais azoko kaka ko komisa ngai te yoko ki oloba nini pe ba produit nini okolakisa bato bazolanda biso neti mpona mibali soki mwasi na azokoka satisfaire posa mwasi neti na suka te baproduit yango na lakisi apart oyo toza banzete atambala nsima tokomema na banzete bokomona okotokisa ekosunga yo mpo osatisfaire posa mama ke libanda te bon eza basi mususu balingaka mibali bazala bapeni nene mususu balingaka eza mukuse mususu balingaka eza milai donc ça dépend est-ce que yo posaka bakisi mpona badimension ya bapeni bon wana tokoloba ezaka soki hémorroïde ele mobali omona msusu nzoto mobali ezongi na kati okomona mbali msusu aza munene awa na likolo na ye nzoto mobali neza lokola eloka mwa mwasi ali nzoto wana nyonso ekota ntango basala kisi moto osala ya kopakola zobenda ekoki obimisa ngo ezongisi nzoto mobali nde ezala normal ebongo nayoka pe olobaki ba oyo ya kotia na biloko ya kolia eza kaka zakala wana ou bien eza na baproduit bon eza zakala eza mpe na sonzo mais eza ka eloko moko ça dépend kosalela mosusu ekoki obima couleur pembe mosusu ekoki obima mwindu biloko wana nyonso la longue eza na bainconvénient te eza inconvénient te mpo eza banzeta mboka na biso mais eza na bato mingi babanga yango miso aloba kono eza sorcellerie donc botia biloko quantité ezoyebana te donc bozotia kaka bon eza sorcellerie te eza banzete uta bakoko na biso banzete ezalaka eza sorcellerie te mama ni yo lo nyoko ba bato bolanda biso po eza na bato mususu batambola babenga bayokaka donc bato mingi balemba na bango po eza na bato mususu biloko basalelaka esimbaka te musa koyoka kaka olobi ogangi est-ce que pas na bato bolanda biso so balobi baye pa na yo bakoza vraiment satisfait est-ce que la langue eza en fait inconvénient te dose eza nde oyo eza kisi moto akoki otia dose akoki ozwa lutu mobimba te akoki ozwa mwa pousse ya mokie boye loka aza na mposa bolingo na ye soki alambi atieli mobali na biloko akoki mpe ozwa ngo zakala oyo na kisi oyo naloba ya otia aa na libolo akoki ozwanga asangisi yango na sukali wana soki atie esala bien akoki mpe otia ngo na biloko akolia dose eza te ozwa kisi otie ebele ata kisa mondele na pharmacie bapesaka dose so balobi mela moko ope so balobi tia cuillère moke otie cuillère moke
sikoyo mpona basi oyo baloba en fait balingaka babimisa mibali mbongo ayebi keno eloko so nasali boye mobali na ngai mbongo ekobima so nalobi boye mobali akotosa ezaka du ya kwa eza boye nyonso touti oloba ezodependre kaka makambo nyonso tolobi kotia nzete na bilemu omona bato mosusu na baporte ya ndako na bango balona fleur mo na sani mais mutu azomona oka boye ayebi kaka eza fleur mais mutu aza na kati ya masolo nde akoyeba importance ya fleur wana akoki okata ondambu atie na monoko na salulemu babengao lilanga akoki otiango na salulemu ntango oswana na mobali maloba kitoko mobali ata aza mbongo mwa akanga motema eza te aopesa ebongo so en fait tozonga côté mibali pour la mibali eza kaka mpona faiblesse sexuelle oza malade na hémorroïde oza malade mosusu osalisa te bon mpona mibali yango wana so aza maladi mosusu ou bien baso na otraite ye pese na otraite ye bamaladi wana nyonso na osalisa ye attention na bino nyonso batespectateur na nga bafani na ngai na ndenge bozo continuer toujours kolanda mpo tokomi déjà na suka ya émission na biso j'espère que bozwi explication ya baproduit moko suite ya baquestion na biso mpe bocomprendre bautilisation nango bocomprendre importance nango mpo na nini mpe pourquoi kosalela yango plus na bandeko basi bandeko mibali eza vraiment esengo mingi mpo na ngai na kolakisa bino ke non toza na baproduit oyo en fait toza na baproduit na mboka na biso ekotraite ekosoigne mabala na bino ekotraite banzoto na bino pour que nyonso ezala malamu na kati ya bafoye na bino ela mama ni tokomi na suka ya émission na biso message nini okoki kolancer na bato bazolanda bon message eza kaka bato bana basi oyo mibali bayoka bango bien te mpo na obongisa nzoto mpo obongisa nzoto mpo papa atambusa motu te papa azala na kimia mpo soki akoti ayoki bien conseil kobongisa nzoto akibomama bien nyonso ka yango wana. Et là, je profite de saluer dans Yen Europé, c'est Garabambote et Belé Marie, quand on a ma caméra, elle s'appelle la poste ou qui para Yvonne la patrona, veut dire Bambote na yo et Bambote na Babiba na Sud Afrique. Bambote na bino, nazo ba message na bino et là je vois Jolie le Fongue, la sexy, Gilles la sexy, nazo mona pe Chilundo le grand monde douana na Afrique du Sud et na Angola nazo mona Jocelyne Tembele veut dire moi si mbinga moi si Bambote na bino et là siko tozali kande bomona tokimi mbula donc ba remerciement na ye ba bengi Papi Bile Bambote na yo Papi Bile veut dire ça biso la mbula marché Gambela on est peut-être ngesi ka biso ndenge nini mais maman ni pona contact pour bato ba préférer ko contacter yo numéro na yo so ko passer bon numéro la téléphone 90 110 99 42 wana nde so bengi ozu mamani 090 110 99 42. Ok, merci d'attention à bino nyonso ba besoin kili ba kuya kolanda biso bo continuer toujours ko s'abonner na site na biso www.imageacongo.com nde boroza biso boromona boroza pe Paulita Benz na kati ya émission ya Fongola Masolo tozana bino veut dire tina suku Aya na 00 243 81 18 53 729 81 18 53 729 wana ne borozonga na ba réseaux sociaux nyonso na Facebook na ngai bobetaka ka Paulita Benz Matador nde tokuta na bino donc vous allez bien. Bye. Partout dans le monde, ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokona na te kokona rumbate ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site